Ouais, Bokoto bandeko. Bokoto to solo là. Bokoto bandeko na ngai solo là makambo mboka. Ah oui. Boza non na bexi na bongisa ma béré na ngai. Ah oui. Ah oui. Oh. Kabina liba béré awa. Ça bino passe. Bandeko Bokoto to solo Bokoto bandeko. Merci na bao nyoso bazo kota bandeko na ngai ozela na poussa moi musika parce que là et kata ngai. Ouais, Bokoto bandeko na ngai to solo makambo mboka comme d'habitude et objectif ya ba émission na biso ezaka plus pona ko mobiliser peuple pour avoir conscience na makambo oyo zo leka na mabele na biso. Merci mingi na Nico Hitler bandeko Bokoto to solo là avant na kota na émission vraiment merci mingi na Nico Hitler merci mingi na Maître Eboula, merci mingi na Vieidi Bolombo, merci mingi na Papa Tom, sans oublier Bokechua Yambo, docteur en droit, merci mingi na bandeko to bozo kota. Merci mingi na la reine des reines Eunice Banze, la grande dame. Donc, ma femme que j'aime beaucoup, Eunice Banze, la grande dame. Merci na bandeko tout bozo kota. Et nazako remercier mingi bana ya Frigame, bana ya Denderle, ya Dendermonde, bana ya Lost, bana ya Flandre orientale tout. Nazo pesa bino merci ba oboya kaka. Bo continuer toujours na koya na moni ba présence na bino toujours bozo continuer na koya ko somba biloko na et pas ya magasin na bino oyo la grande dame Eunice Banze a fongolé bino na Gestenstraat na Alost na numéro 53 na 92 boya bandeko boya ebele ko somba ba biloko a bokomona ki en tout cas boza satisfait oyo pe amoni ke alingi kolia na kanambo alingi kolia na mbongo ya mukeme olia otonda yaka na Gesenstraat na nonande epai ya la grande dame la reine Eunice Banze bandeko Bokoto to solo makambo mboka. Merci mingi na bandeko tu bozo kota, merci mingi en tout cas bandeko la ngai Nzambe apambola bonyo so bozo kota boya to solo la po bataliba Bokota bataliba Bokoto Bokoto bataliba po il faut to solo na to tuna na biso na bino Redia Miss Redia Miss ata soki azalaka ayibaki mbongo bato matanga me ayemba quand même manda ya leta pe esilaka oyeba manda ya leta esilaka bandeko Bokoto to solo la Bokoto to solo la manda ya leta pe esilaka na boyi sima na nga bana banyokwama oyo kozala bana te mais na koloba banani bakonyokwama après bandeko Bokoto en tout cas to solo la merci mingi na bandeko to bozo koto na bolimbisa ngai nazo obligé na benda mwa moke pona mona bino bien tellement la lunette oyo eza plus ya vie de près pas ya vie de loin parce que on mona bino bien te po il faut na mona bino awa siko on mona bino siko bien dana onga mwa sima na bongboli misangai parce que ki mukolo okoma jimona ba Kofi Olomide awa siko na mona bien pona mwa ba dédicace ya ba kombo en tout cas ndeko mona moni ozolanda na musala esili avant le 8 bravo na musala merci ndeko mwa komi kombo ndezo bimate soko kokoma mwa kombo no muke parce soko komi ebele ba écrit ezo ma ebele kombo no komi likolo ndeko na ngana moni alobi merci mingi na musala bravo na musala to sala Blaise Landala merci en tout cas bandeko Bokoto to solo la manda ya leta esilaka oyeba na boyi sima nanga bana nanga banyoko ama bandeko Bokoto to solo manda ya leta Redia Misa yemba mo bandeko Bokoto bandeko na ngai
na mingi kolobela na bande ko ngai na oti ko mona situation moko oyo toloba ngo chaque jour mais bato amona ba biso lokola quand bomesana ko mona biso ya kofinga ba finga biso tellement même Lumumba bato ba bande ko jouer orgueil soki boye bakate to ebisabino Lumumba na génération na bango ba bande ko jouer orgueil bande mona ki ayebi mingi. Pourquoi? Parce que Lumumba na ba politiciens tout ils étaient intelligents mais Lumumba zaki na avance ya komona makambo makasi. Lumumba azaki na avance makasi et bande connaît tout ba musu bande ko mona e lokola za orgueil alingi weba non ils ont des avances ezaki na Lumumba et yango bomonti le kombo na ezo tanga ma partout parce que azaki lokola ba tonyon sauté pourtant bango tout bazaki ba leader ba papa na biso Kasavubu ba papa na biso ba je pense ba Liao ba tout ça bazaki penza bazaki mayele même ba maréchal Mobutu bato ba politicien tout ba servir mboka wana bazai mayele mais Lumumba azaki na quelque chose de spécial. Lumumba azaki na vision ya aigle abande ko mona musika Lumumba et c'est comme biso pour le moment biso to mona ka musika makambo to dénonçaka toza lokola ba fusée toza lokola ba avion o ya kala o maréchal ba o bando benga ba sukisa donc ezaki so avion so ke eleki fusée eleki etiki son c'est comme ça biso tozali soki tozolo ba eloko bandi ko na biso ba comprendre biso te mais ba yo comprendre ka na retard to bande ko yebisa bino rôle ya ba politicien congolais pardon ya ba pasteur congolais to yebisi que ces gens là ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des commerçants. Baza ba commerçant bazwa kop na bango ba bambela ngo ikombo ya Yesu ba politicien congolais pardon ba pasteur bazwa kop ba bamba ngo na kombo ya Yesu. C'est comme nenge wemba yemba elongi ya kimbangu ba ko sala ngo mbongo wemba abando kende bien mais wemba yemo ba ko lâcher parce que azwa ki pression ba kimbangiste mais lelo soki tolingi total bien mandeko na ngai. Est-ce que Bakimbangiste penda ba osala selon vision ya Kimbangu? Est-ce que Bakimbangiste ba osala selon vision ya Kimbangu? Et putain wemba yemba ki yango. Olivier Lunga, merci mingi, maman Eunice Banze la reine Azali. Merci mingi en tout cas. Wemba ayemba. Elongi ya Kimbangu ba ko sala lango commerce. Ba ko bande boya boye minzembo ngo ndinga beta. Mais wemba akosate. Mais batouana batia wemba pression moko jusqu'à ce que wemba kendo semba kosenga pardon wemba sombi basaki ya ciment n'habite soki na batol pour asenga pardon en réalité wemba alobaki ya solo que elongi ya Kimbangu boko sala ngo commerce elongi ya Jésus boko sala ngo commerce wemba akosate botala ba pasteur na bino tout na ba kimbangiste na oya bino ba église de sommeil bango tout ba commerçant na tango peuple azokufa bango bazala na côté ya peuple te. Awa pour le moment bazaki pour Kabila ke ba sondoli Kabila ba komi na Félix ba prophétie comme tout likolo Félix. Awa pour le moment bozo yebisa biso te nani oya ko remplacer Félix bozo yebisa biso te mais tango boko mona ka muto ayebo bobandi ba prophétie Dieu m'a montré Dieu m'a dit oh moko na oti ko kosa biso dalo pasteur ya Félix na Martin Fayulu aute ko kosa biso. Alors, bon, tu as évité peut-être prophétie à la dernière minute. Mais jusqu'à présent, prophétie, ils ont fait ça bien parce que Félix, dans l'élection à Ibaki, aujourd'hui c'est les 14, a dit 36 jours. Donc, dans 36 jours, les politiciens congolais, les candidats, moko akokufa, moko akobuka na makolo, akozalikola la chaise roulante, mosusu donc ba politicien congolais mikolo boke ba parce que prophétie à dalo ezo lukabino. Prophétie à dalo ezako yibisa bino. Ezo lukabino eko kisama likolo ya mituna bino po ayibisa bino ke moko akobuka na makolo, mo soki pardon akokoma na chaise roulante na ite soki akozwa AVC na yebite, mosusu akokufa ti lelo toza kozela. Peut-être bon, totika na 36 jours. Parole à Zambé beba kate pour la rater. Ainsi dit l'Éternel le kokisa manango soki dalo azap pesa mosali ya Nzambe ngai na yebisa ke dalo kosi muto okufa te élection po ekozala te ti lelo ça fait au moins 3 soki 2 ans soki 3 ans na olobake muto okufa te élection po eza te
Maintenant, on va voir entre Ngana Dalo, Moutounini Oyo, Aza quand même na vision ou bien argent et l'eau en Zambie, à quoi l'obélo ko kokisami. Bono boko bo moni tango to yusami noke ba pasteur baza ba aventurer ba escroc bo uti ko mona ke na mandat ya Feli ya Kabila ya présence ya ba Rwandais na muto mboka ba travailler na ba Rwandais ba pasteur na bino tout ba travailler na Rwandais na ba Rwandais jusqu'à ce que bo mona ki muku na pona ko bala ake ko présenter moi sinaye pa ya Olive Lembe. Mais le même moukou na wana façon attaquer nini Olive Lembe façon attaquer Kabila au condimate que le même moukou na otomonaki akende ko présenter moi si ami balé et pourtant Bible lobi soki au divorcé ko bala les sous-souté. Mais Moussali Nzambe a bali a divorcé aza même koyoka sonité ake ko présenter deuxième sous maman et pas ya Olive. Au-delà de ça, mumu na lembi wana te bake ko kanga sous na kati ya mutuka aosa ba physique muku na bake ko kanga na kati aosa ba physique bozo mona misala ba pasteur lokuta muyibi politique. Donc il faut pas se déclarer que boza parti politique batoba ebake boza parti politique chrétienne bosangani bosali parti politique que bo bandaka toujours ko escroquer bato que nous sommes apolitique et pourtant boza ko participer na makambo ebele ya mabe ya politique boza na kati butu boza na kati ya mabanda ko ba politicien ba politicien congolais et ba pasteur congolais lelo to ute ko mona oyo Dodo Kamba balobi mosali ya Nzambe. Va-t-il même voir na kosala tricherie ya kotia nini Kadima Denis Kadima aza même kimbangiste te ba kimbangiste na muyibi na bango ba kena ko adopter ko ndima Denis Kadima ke aza kimbangiste et pourtant atika ta ko leka na venir ba kimbangiste même à venir kimbango ti o lekate. Mais Nicolas ya escroquerie ya muto aza na kamba wana akosi bino alobi ke Denis Kadima aza kimbangiste koto kimbangiste ba kosi peuple kote oyo Dodo Kamba na batolokola na banini ba o mosusu komo ne nani oyo kankenza ba escroquerie sous peuple bota la place makambo ezokenda Nzambe pe ala kate naza ko yato kolobela makambo ba élection makambo ndenge ezokende Nzambe abimisi bino libanda bande kolanga ba bêtise na kati ya église tozomona ndenge na ndenge bande kolanga ba pasteur bango na moko ko swana est-ce que wana na uti ko mona bande kolanga wana za na tuka na ebité même soki mutu asali mabe oko humilier devant batuté même propre ennemi na oko humilier yete yango bomoni ke David a été recherché par Saoul. Mais, quel que soit Saoul, David a dit que Saoul te. Et pourtant, Saoul déjà a été rejeté par Dieu. Mais David a boya makila Saoul et Simbae. A boya ko humilier Saoul. Mais na uchi komona na église ya nani oyo. Comment on est nani? Walesa. Makambo asali moninga na pasteur bandeko eza soni eza même soki pasteur wana a se retrouver que alataki mabe pasteur okokuko kende ko bengana moninga na pasteur a oye biseke abima bandeko makambo eleki na église walesa eza humiliation boye piqué parmi ba attribution ya diable. L'humiliation fait partie de la attribution na pour alinga ko humilier batu soki mutu azana eloko Nzambe te azaka na mawate akomona tena mitia na place ya mutu ana te pona humilier te petit ami Yunga ça va hein Thérèse Yunga en tout cas félicitations bonjour pasteur à quel côté na église ya Walesa oh bon alata ki pantalon na mikolo yo ba sok ba benga sok ba swag soki ba nini ba pantalon po biso to chauffa kango commander mo za fashion pelo moni pe taille pe dans la ti pantalon oh oui tozana mode olati moi pantalon tant que tambole mutakate mais olati moi mikolo ezama ka taille olati veste kangi bien taille bien hein bino mo mona so ngape na beti moi na za trop taille Walesa pasteur azote en église na ye pasteur en reprise donc pasteur alataki pantalon siko limos et puis tout qui sont qui Walesa mona ki moi sina miso zaka Walesa lobi oh il a pantalon normalité
Bandeko. Walesa pandi boy. Ah. Amoni mama pasteur miso ezaka kula. Atali mama pasteur. Atali kuna na cher. Atali mama chingani. Bachi du so. Pasteur azakuna. Je vous dis, Dieu l'a dit ça. Jésus l'a dit. Moi c'est Walesa zaka. Autal. Atangila Walesa. Atangila pasteur. Atangila Walesa. Atangila pasteur. Oh. Walesa atali madame à lui. Oh. Quel mouvement. Oh, madame. Walesa atali madame. Oh. Madame, maman pasteur Walesa. Dit tangila pasteur. A dit tangila pasteur. Atangila Walesa. Atangila pasteur. Walesa moni mouvement madame alobite oh quel mouvement oh ça c'est grave oh pasteur Walesa ekotala boy oh pasteur alataki pantalon ezalora collant Walesa lobi okufa sonya pasteur alazaki en plein matin Jésus il a dit ça pasteur amoni kaka baye bazina no micro ya nini ya interprète balobi pasteur il faut atika na côté bazongi si ele mo interprète bazus ko micro yango ya pasteur alataki langweta oya alataki langweta pasteur Walesa botole micro oh pasteur kende oya côté après semaine prochaine pour lati mabe mingi pantalon kanga bili boss Walesa, pardon. Ils ont la bourroti. Batin la protocole beni à quel adito il pasteur. Est-ce qu'il y a moyen au sala tout ça moi il loko moko boye au sala lokolo kati moi matea ok. Après tant wakiti kuna nde boke kuna boye bisi muto musu boye sinon pasteur tellement il bisa ki biso soki comme 20 minutes to yebise pour azana vertige bo fente kaka. Oya kana miso abatu oh pasteur akende nano semaine prochaine ala tabie po ya côté apo pantalon vimbi libos bandeko ngana zono bande makambo na moli Walesa lobby Walesa avant mutoana matala na podium bomona ki ete Popa pantalon marque ya ndenge wana namona ngo kala pa ya juna mumbafu Imana so alingi abale nanu te namona pantalon ya ndenge Botika koyokisa bato boyesoni wana eza misala ya satana ata muto asali mabe ndenge nini benda ye na mopanzi tindela luka stratégie otindi muto ake kofente pasteur azobenga sino kende na bosolola asali lokola ke aussi en tout cas mosali ya Nzambe Teni ça bien te moni to ko saka ki o yebisa biso ke 10 minutes après il faut ba yebisa OK moi ou bien téléphone moko ye awa il faut mosala Nzambe akata koteya yo kaka la miso abato yo kende ko benga na mutu ke encore pasteur pas même frère pasteur ozo kende ko encore aza auti soki libanda pona yo kaka za ko interprète ke yebisa po azo yo kama kamona oloba lingala yebisa na ayoka. Ça veut dire, à outre na pays où ils appellent ba Togo, ba Côte d'Ivoire, na habité. Pasteur, aucun de ko benga na mutu na humiliation comme ça, ce n'est pas vraiment, en tout cas, ce n'est pas digne, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Il fallait qu'on loue stratégie au bengi, au tini mutake au bengaye, bon louke loko moko sinon, ba bengi pasteur pour appel moko ye moi il y a urgence par rapport à nini. Mode boke ko ye bisaye, bo pesi pasteur abimi pe kuna akobima kuna na mwa makasi po bato ba yebi makambote. Yo ye ko ye bisa mutu liboso wana. Ngai po na ngana mona ke moi c'est Walesa déjà comme ko lula pasteur wana. Ndali ngina po ba pasteur ba zapena ba nko ya ba musicien. Ba pasteur ba zakala ba 12 ya ba musicien. Tala nengo ko yokisa pasteur ba to soni. Ba pasteur ba escroc bandeko. Il n'y a pas de pasteur au Congo ba moto ba escroc. Tala ndenge lelo na moni ba o lipobi no bolobaka boza ko attaquer ba pasteur boy bisangai bango tu ba mwana ba ke ko senga mbongo po ba tena ba église po esala ke ba ibisa ba église ba informer ba église ba nini ba ndimike nini ezate élection ezate
Jusqu'à aujourd'hui, Kadima, na équipe na baza ko annoncer que élection ko zalate. Omon na sepeli mingi na bato ba postila ki rolo basali kuna na kati wana. Na sepeli nango. Parce que le problème ya Kadima azako luka ndenge nini ba soit ba tolokola ba Denis Sesanga ba Fayulu ba Mukwenge ba nini ba kotomboka balo ba élection to ko kene yango te ko zalate. Le souci ya Kadima c'est ça na Félix ba pousser donc munoko ya glia ko anile ba élection on ebi mana munoko ya ba nini ya ba tolokola ba Mukwenge pe ba lobi ba maele bi to ko kende siko moyen a anile ezate. Et pourtant Kadima a évité Ekosimba te na niveau azo memela ba élection. Ekosimba te. Mais azo luka poussé de façon batulko ba Mukwenge ba Katumbi ba Fayulu ba lobake élection Ekosimba te. Il faut en tout cas toko kende boyete. Bango pe na moni ba mayele ba lobi tozo kende ka bongo. Siko yoko kende bongo ndenge nini. Parce que au affiché na ba porte ya nini ba bureau te au affiché ba nini te ba liste te donc batali boy tala tricherie IDPS donc boza muno kwa pamba oyebike na ba élection outi koleka oyo Chilombo a trichaki oyebike ka Chilombo nde bakangaki ba papier na ebele na Bukavu ba carton na ba tonne ya ba papier ka ya Chilombo donc Chilombo depuis abanda vina tricherie. Il y a 2019, à Trichaki, à Trichaki, à 15%. Kala siko ndenge, Kadima, comme il a fouille. A comme il a fouille, comme il beta mais tant que tu as na katuba kuna, tu as na nzete moko na sima kuna ba na katanga soeli na katanga tu as tuita nini. Ya tomborio. Bande ko tika la na kanisi katanga, watu amukatanga ni wanakuwa na émission yenu. Ils ont nzete motobenga banzete à tomborio. Banzete à tomborio, c'est ma banzete mo mike boye. Bakatangia ba yebi tomborio ba yebi. Siko na nzete kuna ezali so tokomika ba 18h ba yibu moko bande boya ko tele makunu. Lobi Nathalie Kadima lobi oh. Mais oyo. Kadima. Miso komi ma vondo. Kadima. Ayaki pa alati tala veste à l'angweta mikusawa na sima penza o penza la kisi penza baluba bande koya na jama siko are donc tala veste à mukuse ba cheka di ma contre mir na tricherie siko patron ya tricherie Félix azai pembeni ya Fayulu aza kotala kana na mutema zoloba Martin ozobomelanga musala Fayulu kuna pesa andi kaka na biro boye na nini boye ba affichage ba nini na mutema Chilombo azoyoka lokola mwa amoni kabwa ka change ni kututa chintu mudisu moya sala ngo ezate. Donc Martin Fayulu a tie nini Kadima contre mir Félix kuna azotokawa soki botali Félix mutoke bimaki tina dipeka po ayebike o musale kufi manda ya l'état pe silaka kopo obo preparaki Ekoufi. Kope Ekoufi. Félicitations mingi. Na bato nyoso wana basali mamsala na ba Denis Sesanga, ba na même Fayulu, bolakisi quand même ke bozana mitu. Ba bloquer Kadima. Tango ba bloquer Kadima kuna Kadima miso eko tala Félix ka boye. Félix a kotala, siko moyen finata Martin Fayulu lobi, Martin, toko solo la libanda ezate. Martin pena mutema bufinga ngala Sénégalais bozela Martin Fayulu atokisi Félix mutoke bimi na se ya mapeka Kadima kuna miso ba bache bango contre muyibi tu libanda Sesanga ekozwa ba baki bango bosukiti sans oublier que catholique pe nyati bandeko catholique botiko kanisa po balata banzambala bana basi non catholique balata banzambala ba mibali ba bimisi ya bango mopiku bango pe basali ka ba enquête lokola Francis Kalomba salaki bango pe bake ba vim bake ko vumla. Donc Félix Kadima sia bombelier 2400 voix 2 millions
2 millions au moins la fois passée. Yena ne ba ibela ke ba élection ba sala kike yena na fayu le zaiso ikari sauver 1 million de voix comme ça. Ne ba ibela ki ba kosi. Mais mbalo sikoyo ba bombeli donc kadima ayibi ba voix ba kangiye bande ko explication pour la website ayibi il faut zaka muyibi lokola kadima. Bon, zalaka tane elongi ya ba miyibi kadima elongi ya ba sango mais esprit ya muyibi. Ce qui botali kadima boy abe kadima. Mais elongi ya muyibi, muyibi. Asa lokola noko nanga ba wando benga noko mbula. Petit amisi. Bande nazaki na noko nanga noko de kwa mama biso muyibi. Tango natali kadima lobi oh. Oh asa noko mbula te. Kadima. Kadima ko yiba bato nyonso me ko yiba nation mobimba te. Kadima batie contre mire. Aye tala asali na ba carton ebele. Martin Fayulu ayebisi bien lui problème est dans ba carton ana. Et non pardon, c'est ça ayebisi le problème c'est pas des cartons que vous avez nous amener ici. Le problème c'est dans l'ordinateur. Kuna nde bosali ba tricherie. Kadima etala ba document ebele ba yebisi non. Na fichier kuna nde boyibi. Bandeko tango na moni kadima boy na kanisi noko na ngambula muyibi noko na ngambula zaki spécialiste atabo bandeko ako vide fi ya mafuta mais afungoli place te mais mafuta esili na kati kadima tiko bino komande ko mona te bota la place kadima tafandaki na place Félix Salonaki tango c'est comme po bandeko na biso ya Kasai ataba solo iboete na miso kaka comprendre que ba pesi ngambote malukai baluma soki batalani ka boy ayebi ka ibisinga malukai bish ata lobite yango mona ka muluba ya mbujimai na muluba Canada ata ba communiquer te mais ba yebi déjà makambo ba réfléchir donc place Félix afanda ki wana na kadima bango mi balé Félix na mutema na kadima sake baso ba communiquer bakangi biso ya bakangi biso tosambwe wana Félix alisema nikwambia chini jikwambia ujenza fraud ni mathématique wewe ujenza fraud ya kibolole boy baluba ataba solo boyte na nini voix vocale boye bake soki batala ni omoni muluba akoza la zaka boy asali ka boy kadi ma déjà comprendre na o ninge zabo bakangi biso po bango basolo ka boyte muluba omona ka asali ka mwa boy biso baluba yeba ke musuwa na yebe ke ayebi eloko nini salisi bongo donc félicitations mingi na catholique félicitations mingi na Fayulu pe na nini bosali bien ndenge bobimisi moyibi ya muyomba mbula ya tonton mbula ça veut dire kadima yo tata mobimba penza boye elongi ya basango mutema ya moyibi kadima atoki awa mutoki komi kotoka batie contre mi bande ko élection ezate et tokangi bango na ba poil Félix bandeko mandat ya l'état esilaka Félix akangami donc yo obandeko donc ba vantir to bandeko ça qui on va aller aux élections zoka yo ozo calculer de muyibi ya kadima achelo 2 millions de voix pembeni catholique a bloqué bandeko catholique akangi akei azuzu basali ba calcul kadima si abombeli Félix 2 millions et 400 voix Asia bombeli catholique a vu toi sangisi atindeli kadima eza lokolo yibaki oyebite bato bako obombi biloko sikoyo ofandi na botsa na sina resir kuna ngai omoni ke bake kozwa biloko to yibaki baye ko tikelo liboso a porte na yo ola mukam ba plan na bomba kiti yo moko siko obule kadima bakangi ye muyibi encore nzambe asala pe bien atonga ye elongi ya ba abe metala miso baiso wa tika tala kanisa koko nanga kufa bane na kilokele baiso kadima tokangi yo muyibi c'est quoi ça au monde bosuki bande ko élection ezati catholique pe kuna a bloqué ye
Tu connais les aboyés? Balinga qui va signer bateau ni à bonne conduite. Bateau na balobi toko signer te. Tu connais les aboyés? Félix, lobi a Toki, awa. Poste Félix a ma belle, moi si, hein. A Toki na se a soutien. Félix a Toki na se a soutien blague te. Bande ko sepe là. Ndenge za boy tosi to kangi bango ba ko bouger te tozo kende na bango toza na bino a Félix akozwa bor ezo betaye toza awa Félix akozwa bor boya ko yebisa biso ate buza kuseka mutu na ba Félix akozwa polo binano atoki na se soutien po Félix ata Angleterre yeka ka soutien a Toki lobby Kadima moyen la ta lunette ezate miso comme comment pour ala ta quel mon lunette pas tanga l'autre moyen la ta lunette ezate pour miso fumwa mais comme comment on a écrit nyoso bien écriture tout bien bandeko dès que ça boye tozo ebisabino bo ba taliban bo mata bo kita bo ken bo benga ba musicien ne bo bengi bango bo kangisi bango wana boye bake conseil mais pas nini comment on l'appelle élection ezate comme élection ezate mutu na mutu abanda dia ko milukela bataliba biso to prometa bino to bisa ki tango makambo ezoya brum bo bomba dia ba carburant zela bandundu basi bo bongisi selon Félix et ko faciliter bino bo tumba Nzela bandundu na bandu nzela pe abandundu eza mulaya station pona kotia réserve za la kate boza pe na ba carburant munoko botia ki déjà na moni apo biso tolo bande makambo to monaka tolo ba makambo to monaka po boko ya koloba ke bo incita ka bato la haine non biso to alokola ba sentinelle na moni déjà na Kasai kuna. Et pardon, na manono ou bien côté abatu baluba kati kuna. Na moni comment, ba komo beta baluba, ba komo beta bakasaye. Na moni fi moko a beta ye balongole bilamba. Donc pour la koyebisa bino ke makamba Félix. Redi amisa yemba mandat l'état pe esilaka. Na boy simananga bana nanga ba nyokwama. Mandat l'état esilaka. Félix. Okobo ya te kondimate bande ko biso Kasai batika ko souffrir pona yo. Pour les rédier à l'obéla qui pour la famille na ye na boy na simanangai bana nanga ba nyokama na likambo tata asala mais likambo Félix asali bande ko ngai na ka simple combattant na oloba que beaucoup souffrir bande ko ngai likolo ya Félix mandat pesili lelo auti na parlement non auti na parlement dernier discours ya un président Moulouba au parlement yango Félix il faut koma yango Moulouba pas comme il sous président il faut na 3448 pour Moulouba comme il sous ndenge obiso to piaki confiance bolakisi biso ke bolinga kamabele wana te bo sala tout bo tinga yango atana manduki mais soki bo lâcher Pobo koma lisusu wana na tribaliste te mena loba na réaliste peuple zaïrois a pia ki bino confiance po bino boloba ke baluba boloba ke bato balingi bino te mais comment un président ko comme président pour lobi bato balinga bino te mais au comme président ndenge ça veut autrichaki pour comme président il faut ba province tout voter yo pour comme jamais président avec ba voix ba luba bango moko non mais lelo tango bokomi wana bukalinga boetu baluba ba swahili bangala bokanga bambanga na bino pouvoir eza ya biso to biso to yebisi bino po bozwa lisusu na 3485 après commandant Esona Bokechu ne baluba après Jésus Christ siko yozala après commandant Esona Bokechu 385 3000 secondes ne boye kozala po makambo bino bolakisi peuple wana en obolakisi envers peuple wana bo teki biso pas ba Rwandais bo humilier biso li pas ba Rwandais bo zui mabele na biso bo teki yango bo zui ba pa ya boye ko installer bango na Congo to soki to lobi boye biso yo nani o boya Kagame
Dernier discours, il y a président Moulouba. Oh, bon, mon il est au Parlement. Parce que Félix a on est dans le Parlement. Ndenga banda qui va aiba qui va élection les gars dans le Parlement. Peut-être pour na moni ba taliba bo beta maboko. Eh, Chilombo, pourquoi tombo le bandeko? Il faut ça la bino mawa. Yembo ka yebi que né na termine le Parlement boy. A kozonga la lisusu anati. Lelo mbongo moni a uti kopesa discours. Dernier discours na ye a kozonga kwa kota ka lisusu te. Pone la seki boy libela a cause sous président. Dernier discours au revoir au Chilombo Sali, il y a quoi ça va parlementaire qui n'a qui n'a terminé na stand wa c'est fini na quoi ya lisusu te. Mulba mo hotel ma lisusu boete. To yebisa kibino ke mandat était ici là. Ah bo betela kitolo. O ba yemba. O nani lwamba yemba nini? Oloba kitro na esika yango bachi yo pembeni. Siko to Zélandais hein. Tango siko ba onya tabino coup d'état. Ba botoli bino yango. Debiso to esiko na nzembo. Oloba kitro na esika yango bachi yo pembeni. Loba lisusuma. Toko yembela bino nzembo ana kala mingi te. Bino bokalisi aki 5 ans obo ibaki. Bokalisi aki boko sala 100 ans. Et loko ya muibe ke mbango mbango. Tala nike be ta ebeti bino dada ta ebeti bino dada ta et ki na bino tina suka. Siko boya ko lobela biso ile oh Chilombo auti ko sala dernier discours na parlement, c'est fini. Donc alaki bino déjà. Bataliba Chilombo alaki bino ke na sisi na nga muyibi na ngai le reste botika kuna soki ba ko boma bino etali bino ngape na ozela yanga liwa soki ko kuta ngai na nini po Chilombo kozwa yango amata kita kozwa yango akozwa yango ba militaire congolais tozana confiance na bino makasi to makasi na confiance na ba militaire congolais tala ba aventure ya Chilombo bon bandeko na sala ki fait observation moko wana eza pe ngai pour ngape na tala na moni Chilombo fandi Martin Fayulu akoti Chilombo asali sambala lokola mwana Martin Fayulu te Fayulu akomi na ebite soka benga ki soka Antoine na ebite mais na yoka ka kaka oh Martin ça va Martin ce qu'on a tout ni Martin Fayulu akoti aleki Muzito. Et pourtant, il y a Muzito qui va pire. Mais à quoi me pas Fayulu, il y a Félix qui va passer une botte. Mais il y a Muzito, tout le monde place va passer une botte. Aleki est pesant. Ce qu'on a pour Martin Fayulu, azana un envers Muzito ou quoi? Mais ce qui azana un envers Muzito. Mais après si Félix une botte. Mais Muzito après si une botte. Ça veut dire Makambo Muzito a sali et les qui ont Félix a salaki. Kanda oya kangeni Muzito. Donc et les qui m'a bé o Félix a salaki. Ou bien il y en a Félix. Au sentir hein. Na o tuna kaka. Martin Fayulu a koti. A pesi Muzito mbotete. Pour ba beba na penda makasi. Aye pa ya Chilombo. Chilombo atala bi Martin. Azo ba osolo la. RP ako kende. Martin na Chilombo ba beta ni lokola ba master. Na sa pe ba analyse na nga na tuni kaka. Et donc on nini oyo Muzito asala ya mabe. Chilombo akangeli kanda. Et pardon, Martin Fayulu akangeli kanda, atambo tapesite. Mais avec Chilombo, ba beta na maboko avaba kele bakola, ma ok ça va master na kei. Vous expliquer ngana no, ba Taliban na ba banani oyo ba Pakistan. Bon mécano ko expliquer ngai po na yebi conflit à politique. Et ça, les quand même physiquement comme ça. Moutuloko la Chirac, a boya même ko pesa ni Marie Le Pen nani Le Pen mbote. A boya ko pesa mbote, même a boya même débat. A boya même débat. Est-ce que ko fani sa Martin Fayulu pemeni à Félix?
ezali po bakomi en bon terme pasteur na bango atianaki bango ke boza bandeko moko ou bien bon ngala otuna na gaga hein pour façon Martin Fayulu okota avec Esengwa aso seka banini bon et qu'on s'appelle gentillesse yandenge bon aza master mais quelque part biso tozo réfléchir kaka kanda nini oyo Martin Fayulu azango na makasi envers Muzito muto ba bundi na e pendant ce combien de temps pour abunda sa vérité désir na mais kanda wana et comme ya makasi koleka mutu oyo ayibi yo ba ayiba ki yo ba élection bata clavier beaucoup melanga pour nga na comprendre avec Félix ça se passe bien bosoli bien moi ba collade bosoli mais muto bo bundi na ta milai ba pomper bino ba gaz o kangeli kanda pona ba vérité désir ne bo bundaki na ye boyokanité mais siko o yayiba ki ba élection bosolo na ye bien pepele bandeko en tout cas baza binemité mais il y a des choses la communication politique ça non ce qui Fayulu azala kanga ponga maele na yebisa na fanda pembe na ete bochanga na kuna faut bochanga musika parce que na stratégie ba taliban déjà et fait akofandi sa pemeni Fayulu pemeni à Félix et bomi déjà Félix dans Fayulu ya kolakisa bango ke di bino bolobake to iba bino ba élection mais bango mo ba solo la kat ça veut attends même ozaki na esprit ya kolobake Félix azaki muyibi bolongole yango po bango ba solo la kat siko bino bokoswa nani bande ko ngai mi so pe ko mi futia mais na omona mbongo na mona na ngai mais mo pe ba lumière makasi boy ko moi jar ko kadisa te ke boye so ke chimbo mo mona te petit amisi na moni oche wana osali wana ngiro bani bon ezaka observation kaka na mona ki moi eloko moko etikenga makasi o basinga ngo ko wa bejush na moni ka moi eloko wana etikaki nga makasi ko mona mais balobi na politique ezalaka te kanda ezalaka te ndeni kasi Martin Fayulu akangeni Muzito kanda makasi boy lokola nini lokola nini cardinal ya boloko mais pas ya Félix efungwa mais pourtant muto asali mabe plus eza Félix ke fa Martin nani Muzito bande ko boy mega ko expliquer ngai na o comprendre na ngai place wana te na o comprendre te ndenge nini Fayulu akangeli Muzito kanda makasi mais akomi pas Félix oyo pa Martin oyo na bité soki pe benga ki Félix bakomi bafandi abendi pe kiti omoni petit momi soki petit momi okotisa ki litoyi siko esimbi bokomo kende na ba fete komona pe mwasi siko Martin azo bongisa na kiti na omo ngai soki ye tango na fandi ka boimba moko bomona ki mara nini et tu sais que même na ba tango ba conférence souveraine azali so afandi ka boy on se garder na matute mais oyo to mona ba gentesse ya Fayulu oyo est-ce que ezakaka na ndenge ya diplomatie ya politique de Fayulu alimbisi ou bien na ndenge ya église ou bien non bon ezaka ba analyse na ba hypothèse pour gentillesse wana na moni wana eza gentillesse ya basi balinga mbongo siko opesi mbongo ata lingaka yebisa yo je t'aime moni payer moi bossa service je t'aime pour mbongo ele gentillesse eleki boye bisangai entre Fayulu nani Muzito na Félix kanini Fayulu azana na kati ana kanda ya nani plus ke nani na bango mibale on a constaté na monique amoni clarté Fayulu na moni clarté real ambiance ya na Félix non na moni clarté
biso tonyataka boye na lobi mabete mais na tuni kaka bo expliquer ngai kaka entre Muzito na Félix Fayulu sana kanda nani plus et na asolisi nani plus na kati ya réunion na ke nani na bango mibale asolisi nani mingi le 25 novembre bandeko na ngai bino moko bomoni ba musiciens congolais malgré souffrance ya peuple malgré ndenge toza ba moni ke ba komi na ba difficulté ko beta na poto bazoyo kaka te les mêmes musiciens en 2011 baboya koyembela Tshisekedi po Tshisekedi azaka na mbongo te baboya babiso to bunda pona Tshisekedi papa to bunda physiquement pa makofi bona ba policier ba nini comment ba musicien wana ba JB ba Wera ba Zaiko tout ça wana tozo yebisa bango boyembela ya Chichi mutu moko yemba te à part Marie Paul na Bill Clinton. Donc tout le monde est na bango te. Donc souffrance ya peuple et la kaba musicien congolais te. Ba voix makambo peuple azolo ka itala bango te. Mais tala bango nyoso ba tata mibimba. Ba keli susu kuna kozwa ba engagement mais conscience na bango bazoye ba ke peuple na pouvoir ya Félix a gagné le côté allié le côté bénéficier le côté peuple azana maïté ana courate peuple azokufa peuple azana nzala siko tango bolingi bokende ko yemba bino bandeko na biso ya musicien boko yemba nini boto tuna nano boko yemba nini exploit nini Félix asali ye moko alobaki ke avant abima alonga na pouvoir il faut nini il faut si ça bitumba est ce que si c'est en gros ça veut dire échouer na moni na ba discours na ya beti ba masolo ebele ba ndenge ba engagement ya bitumba ba militaire ba okende oh Félix il fallait que oyebisa ke je suis venu na kuta ki neo la ka oyebisa ba toke okosuba wiz avion ti lelo olobeli fa loba ngona parlement ke nazo bima nazo tika ba na kuta ki wiz avion na komi na kuta ki zero avion na sombi witi pour la ka ki bango witi ti lelo fa loba o na parlement wana ke na ye nazo bima na yebisa bino ke na aussi sa bitumba est na silisi yango bo pesa ngai su manda mosusu po na si ça bien pour le développement. Il fallait que oyebisa biso ke aéroport ya Njili na yebisa ba okata ba mbo afre wa ba mongo ba futisaka il fallait que oyebisa biso ke aner mo mona la kaki bino mais okena ba lokuta no nyonso bande konangai ba musiciens congolais ba lakisi de quoi ils sont capables et c'est pourquoi tozo benga bino lisusu bande konangai na humiliation o toza na ngona mboka par rapport à ba politiciens et ba musiciens na ba pasteurs totike quand même na honneur moko na poto ya kolakisa quand même que diaspora za conscient azo boya bozoba mais balingi ba binisa biso kaka yango tozo senge pa na bino bande kona biso nyonso baza na France wana Belgique na moni ba vidéo moko ezo tambola ba vidéo marque que o sécurité arena ya yu arena ba policier bandeko bolanda mi message wana bien yu arena ezali entreprise eza société si tu wana eza société mobimba bolanda ba image wana bien baza ko expliquer que si tu wana eza na 600 personnes o ba travailler na si tu wana 600 de ba travailleurs après ba lobby boy baza na 250 policiers o ba kengela ka si tu wana match beta musique beta bana 250 o ba kengela ka si tu wana pour na moni ba to fali ba komi wana ke o sécurité bazui pour na fali non ils ont 600 personnes oyo baza ba engagé à site oyo ya arena ça veut dire salle mobimba ba musu ba kombaka musu ba bungisa ba minda ba musu bon mutula musala na ye après ba na 250 policiers oyo bazaka disponible na tango ya ba manifestation pour na ba concert. Donc image wana ba bandene ko démontrer organisation na bango soki ba manifestation ezali mais bato oyo ya nini ya mutu asima ya P2 ya fali bazui yango bakomi bota la disposition ya police o bazui ba combattre bokosi même ceux qui bazui 250 policiers la fois passée on avait fait face à 1200 policiers 1200 c'est rien tokozala wana
Ce qui va annuler tokozala wana. Bandeko bolinga totele mina mabele na biso. Chaque fois nazo le cacao. Na yebisa ki bino bandeko na biso na lobi bandeko. To bongisa tozo mboka na biso. Awa eloko eza isute. Na lobaki boye ba balandanga bien ba loba bisa ni. Bandeko na biso ya France kala mingi te boko bandoki ma France wana. Peut-être boko ya awa. Awa pe makambo changer to bosuka wapi. Na France bandeko na ngai. Na France makambo ibandi ko changer. Bino ba mama bozala misala muke obengani mobali. Na ba français otoyeba ndambo ndambo j'en ai marre. Je peux rester seul avec des enfants parce que aux assire que gouvernement français ko futa yo. Ba kati mbongo ba futa kabana. Ba kati mbongo. Bino bato bomona ka mibali pamba likolo mbongo ya bana. Bato ya Kinshasa toyebisa bino to bunda mabele tozonga to bungisa mboka na biso poto eza na ria soko za na muto atindela ka mbongo muto apoto ndeko na ya mwasi mikolo bo se préparer bo mona isu mbongo tepo France akangi ngana yebisa ki bino ke bomoni makambo ya Niger bomoni makambo Burkina Faso bomoni makambo ya Mali comme bango bakangi mbambia na bango na France bokolela kala mingi te na lobaki yango na émission lobi bokolela kala mingi te France yowana alobi akofuta lisusu mbongo ya bana te poko na ezaka soko za na 6 enfants paquet hein oza na 5 bana bon siko mbongo wana oyo vim oyo bana wana yango babengana na biso mibali na bandako opona ka mwasi atani ka boy tete na yo boy neti mikolo na no vilain te mais ngambe mwasi na ngali nganga ta na boy alelanga mabe yo ni shibanzi omona ka mwasi atani elongi no mikolo eza bien te ozoya ka boy ba boite de valise na fenêtre mais siko elo ba liboso boy na ba document woni ba document komi ko tampola na mo pepe pour nini atokei France ile sakabana ele sakaba famille siko France ile sakaba famille e kangi ba mbongo oyo tiaka basi mutu makasi na France makamoto banda webisa bino tolobi to bunda tozonga na mabele msito kendo saba bilanga kuna. Oh, nous sommes déjà en France, on s'en fout du Congo. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Congo? Nous sommes déjà les Français, regarde, j'ai le passeport rouge. Et attendez, France, bakati mbongo, obando futabana, bakati. Eza exemple na rososo na makambo kata mbongo. Omoni bato bakola na Katanga. Lokola biso tokola na Katanga. Siko eza na bato bakola babande kolia bien. Bato bando sala na Jekamine. Na Jekamine ezalaki oza na bana 10 les 15 ou bien les 30 comme ça, on voit 10 sacs à semoule. 10 sacs à 50 kilos. Bah papa va comment il a 15 bana. Donc 15 bana on a 15 sacs à foufou que peut pas sur 15. Mais tant que j'ai gagné les bandés au couf. Après bateau bazaki na bateau ba cadre à chez Camille hein. Azena ma pango lokola côté ba carte mission. Au moins balona ba ndunda moko boto bengaro essayer dongo mais ba benga karibu na midi. Eh bandeko bolo ndani solo yo bien. Balona matiti moko boye. Ngapela bandeko lia ilondunda wana. Soki bolambe yango soki bomoni bo mobulu bokende pe lopango ba tuboko mukata katango boke. Sali dongo eza lokola dongo. Dame ba ba dine ti biso ba yanki to moni bokata ni boke bubuki yango mafuta bolambe ba bia munene. Qu'on a ba cadre ya Jekamine. Bango pe bazaki soki muto ana 3 enfants, 4 enfants, ana 4 et 5 c'est moule naye, ba carton M Thompson. Tant que Jekamine komi ko kufa bolanda. Vous voyez? Tant que Jekamine komi ko kufa, ba cadre wana. Donc ba bande comme on a la même thé, ba fleur wana ezaki ebele. Soko leki kuna komona ba matiti ya vert, ba pelou, ba dombani ba kata ngo bien. Tant que Jekamine komi ko kufa pas c'est komi okoma. Ba voisin ba bande comme on a naté.
babandi komonana. Ça veut dire ma frère ezaki ebele babandi komonana te bakomomona ça veut dire mutu so akuna komona ye ba frère komo kende wapi ba cadre ya Jekami nzale komi okota bakomo buka pe ba frère wala baola madongo dongo siko efe ba buka ngo kuna ngambo ba buka kote bakomi komonana nzale koti bakomi olia matiti wana bakati ba fufu bandeko ndenge parce que Jekami erandaki bato Jekami ba fenea na bana na bango komona mwana fanda ipa na bango azobota ka ipa na bango likolo ba saki simu bakomi ebele papa parce que ba fufu eza ebele bakomaki ba fenea tango Jekami ne kufi eza na bato ba nyokwa makite lokolo bato Jekami bato ya katanga boza bokomela ngai parce que bango bazaki bazaki gâté na Jekami mais tango ekufi bato ya liboso banyokwami na pasi bato bando ozwa ba 5-15 sacs ya semoule ba 10 sacs soki oza na 10 enfants oza na 10 sacs oza na 20 enfants oza na 20 sacs mpenza okema camionnette plein ozongi nango pale mais ntango bakataki Jekami ekufi sikoyo bulo oza na 20 enfants ou bien 18 enfants yo moko bule sikoyo yango to na France okomona basi mosusu azwi yo mwana mobali abotisi yo bana omwe yo mobali obotisa ye mais ye mutu abotisi yo bana abotisi amoni ki akomi na mwa 5 enfants na ye achio libanda après ko savoir ko botisa yo bana moi si mutu abotisi yo bango tango bobotika boyo na lingi mosusu po na landisa bango kaka o ale a violer lisusu ofandi moi si mutu obotisa bana yo mutu obotisa mobali bana mwasi tango amoni yake akomi na bana ebele achio libanda sikoyo papa oya bande kolesa bino bobenga ko ni boko mawa na France bobenga soki kafu soki ni bo elongo mo soki kafu soki nini boy siko bakati mbongo ndenge za boy basi ya France to seka bino te poto biko na ba compatriote ba combattant baza ebele to bunda mabele to zonga to bundela to zonga po mibalo bobengana ki bango bobande ko konte na mbongo abana mbongo ngo bakati awa pe na Belgique basi ba bimise biso na loi moko ale boso bino bato bo finga be kaf balobi kaf akangi makambo akati mbongo awa sko na Belgique bandeko to bundela tokende to bunda to cha pression to bimala ba concert to bloquer makambo changer na mboka na biso tokende ko investir na mboka na biso tokende saba bilanga okende ko créer moi quelque chose o komanda o renouveler ka mukanda au cas où okoi malade même na France na oki même pona ko soigner muto sans papier bakati donc yo muto za mukanda te na France soko beli mikolo yo yebisa malade ki makao déjà balobi eza caisse de colocation familiale CAF yo muto za na France sambe oza mukandate sambe la obelate po bakati déjà awa na Belgique awa na moko ebimi loi moko po tozo ki tozo ya to ebisa bandeko to bunda tozo na mabele na biso to si to yaki tozo mama mayele to komi na mikanda awa yebisa nga soko za na Congo oyaka na yo oza na facilité ya koya kosomba babiloko na ozongi kuna oza na facilité ya kokendesha États-Unis partout oza ya mukanda poto yango ndesa bato moyi ba évoluer za tepo ba viser za compte oza déjà to bunda bato na ba kende tozo gouvernement moko responsable tozo na bamboka na biso mais bino moi je suis déjà français qu'est-ce que je vais aller faire au Congo mes enfants ils sont nés ici on s'en fout donc akangi parce qu'on a biso na Belgique loi moko uti koleka ka avant-hier ba petit bwana king bo bunda bo sula ma populaire bo benga vie bino wana poto bo fanda biso pe tolinga to ya kuna likambo ezate awa siko ba voter loi ya boy ba boy célibataire ya mobali ya yawa soki batope ba oluki pe basi ba problème pe basi ba oluka bibali ya bamboka na bango
Izata moto ayene wana za mukanda te akuti oza na mukanda obalani opesi mais balobi baboyi mutu célibataire ayawa soki oyawa yoka na mwasi na yo poko lobaki komande so alcool si likambo ezate awa na Belgique loi ebimi tango zoya balobi mibali tango zoya célibataire mukanda ezate awa mukanda ezate tango zoya célibataire tango zoya soko ye célibataire ndenge ba musicien ba mwende ba musicien ba ya kaka okomi awa o na kobotisa ba kondima ngo te ba boy makambo wana ya ba célibataire soki olingo ya yaka na mwasi na yo tango zo na mwasi na yo négatif ba pesa pourquoi boy na expliquer pourquoi ba boy ba célibataire parce que ba constater que batu ba yaka bango moko célibataire aye awa on a célibataire aluki mwasi awa abotisi mwasi abendi mukanda atiki mwasi na abendi siko mwasi na ye yango ba moni ba je wana ya koyaka ba je ba makako tout le temps likolo basi tout le temps ba makako ba boy ba je ba makako to munda to zonga le 25 novembre ndeko na ngai boya tokende hotel makuna toza na droit à manifestation bakangala bango motu te tokende ko telema to bunda po to anda dia ko préparer comment to bongisa biso pe mboka po ba belge oyo bango pe ba souffraki po ba koma boy ba français ba souffraki mais biso to na mabele oyo eleki même ba belge na ba français mais likolo ya ba médiocre ba na moto mboka na biso lelo to komi ko ina mboka na biso tozo na ba mboka oyo komi na ba condition ebele boy bande ko le 25 novembre boya to bunda to banda déjà début ya ko préparer biso to zonga to changer gouvernement wana e banda fali bolo batiaza mi politicien te oui o atika ko yembela ba politicien te oui atika ko yembela ba politicien ya Congo te mais fali akende kolia na libulu sabina na source et pas Kagame et pas Louis Mushikwabo et pas Museveni le plus dangereux c'est fali même que ba to mususu wana parce que fali azande mutu ba Rwandais ba Louis Mushikwabo Kagame ba Museveni batuna ye ba ambassadeur ya François ya nini o ambassadeur batindeli biso ba Belge ba bengani batu ya fali donc fali aza plus dangereux que les quand même bato ba yembela Félix na Kagabila parce que fali a tout soigné na ba Rwandais direct yango zo mona kemba conseil na yewana eza na motu makasi poza na soutien comme ba français ba banga ka ba Rwandais ba Rwandais ba tiaka ba français pression que botika beta. Même Kofi Olomide tant moni ba ngeba kangaye ni tete intervention ya ba Rwandais ya Kagame Kofi Eroyo alingaki akoma kuna masuki ya pembe nyonso partout place za kana komi ozokoma gris mais ba Rwandais Kagame muta intervenir ki yango momoni ke Kofi avant samba kende ko beta na Rwanda lelo komo ninga fungola monoko le 25 novembre bandeko la biso tout ça à Paris le 1er décembre bandeko le 1er décembre tout se sacrifier, tout faut bloquer l'uni, inonce bien. Le 1er décembre, botala comment la période d'autonomie to pousser Félix Akende, les périodes où a tiré sur l'élection. Le 16 décembre, Félix Aïgo tia du sous à concert. Bandeko, le 16 décembre, puis surtout à Paris. Lolo Longoli, losa qu'on a. Zambia pambola bino le 25 novembre mutakobangi sate mutakokimate biso to kotokozala wana boyebi ke toke kuna makambo toke ko sala toke ko bilate toke bitumba pona ko loka valeur respect na mokili Zambia apambola bino rendez-vous ezaka ke le 25 novembre biso to na Paris le 1er décembre tokozala awa le 16 décembre fali ayo tela biso na U Arena ya Bruxelles Zambia apambola bino nyoso obo sili kota ba combattant fantôme bo continuer ko tinda ba mail na bimbe bisila nyoso Zambe azongisa bino ebele je pense que na komi na soka merci mingi na dekos moko elikiwa na César Vie Mwanza mukaba losako ndeko na ngai merci mingi na César Vie Mwanza mukaba merci mingi na ndenge okoti siko partager ko sala bien merci mingi na bande ko nyoso moi dédicace ko sala bien koma moi eloko moko pour komboy monana merci na bande ko tout bosili ko kota Zambe apambola bino merci mingi na Nadine Ngolo Bikoko. Merci en tout cas Nadine Ngolo Bikoko. Ce que vous partagez, que ça la bien de Bonanaï. Sans oublier Parti Électro.
merci mingi bandeko na ngai awa na so senga na ba on a remercier bandeko mais effectivement merci mingi en tout cas merci mingi de partager merci mingi César Vie Mwanza Mukoko merci mingi au partager ko ça bien ça un plaisir makasi merci mingi na partie électro misapi électrique merci mingi la partie électro donc na silisi là wasoki moi comme monsieur Ebimi moi dédicace pour ça là bien Nzambe apambola bino bana France bana mokili mobima botika kolanda bato bomoni ba changer ba langage bolanda bango o fali azwi bana Starcell ba koya kobunda lokuta bana Starcell bana mayele bana bobini bana mayele lokuta manipulation à bozoba Charlotte Baka merci en tout cas Charlotte Baka na ningila kata Nzambe apambola